Bandeko na nga na pesi bino mbote Badeline TV nyonso na pesi bino mbote bato nyonso bolanda nga na chaîne oyo Adeline TV na pesi bino bambote ebele tosali mikolo ebele tozosala ba video te vraiment mikolo ebele nasali ba video te en tout cas banda kosala ba video eza mba liboso nasala vraiment mikolo ebele eke nasali ba video te. En tout cas, raison, il y a liboso ezaka ke tokotaki mabondeli moko ya 21 jours na mabondeli wana na zalaki na se disciplinaki ke na kokota na réseaux sociaux te na kosala video te. En tout cas, na mipesaki na nga vraiment na ba prière wana donc ekoleka 21 jours eleki après le na banda kosala ba video na ekusu kozwa susu matanga semeki na nga akufaki yaya ya mobali na nga yango esalaki penza peke tellement sango liwane shokaki biso makasi yango makasi vraiment kote makosa ba video ezalaki te ti toyaki pe kokunda ye déjà si tokundaki elekaki bien na ngolu ya nzambe na pesi bato nyonso ba merci ba oyo nyonso bosutenaki biso na sango oyo ya matanga oyo tozwaki tokufelaki vraiment mutu mune na famille yaya ya liboso ya bapapa dide mobali na nga mutu akufaki. En tout cas, nous sommes tous en matonde epai na nzambe moko ayebi pourquoi. Merci na bandeko nyonso botine ngata ba audio o bosutena na façon nyonso. Merci na bino nzambe amona bino. Merci. Video oyo nazo partager lelo bato belé banda makambo oyo ya passé Marcelo ake abali mwasi mususu na kombo ya Sœur Esther. Ndenge ezobima makambo nyonso bato ebele bozotina ba video mama Deline etala makambo mpona Marcelo lobi eloko te turo lobi nini mpona makambo ya Marcelo ndeka naloba na chaîne oyo biso to partageaka na Adeline TV to partageaka makambo eza spirituel to partageaka makambo oyo eza spirituel oyo nzambe atalisi na oyo nzambe alobi na obiso moko to ekosala analyse nyonso to partage awa na video ya lelo nazoko na oyebisa bino makambo namonaki vision lobi vision namonaki mpona passer Marcelo lobi namonaki na vision mpe na kolobela mwa moke makambo oyo ya passer Marcelo na mama Blanche na mama Esther oyo ye abali nazolobela ngo na video oyo bandeko na ngai na vision nzambe atalisaki nga lobi nzambe amona biso to bondela kolo amona biso na kombo tata mwana pe ya molimo santo ko na bomo eko na bikamwa nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso to pamboli to kumiso pona nyonso zwa na olokumu nzambe o bateli ngai pe bandeko nyonso o bakolanda video o papa merci pona makasi opesi nga pe ngolu ya kofanda devant caméra pona ko enregistrer makambo oyo ko pona ko partager papa vision oyo talisaki ngai lobi pe ko partager makambo oyo emati ngai po ete na partager na bandeko nyonso o bakolanda nga ko na bomo ezala na ngai video o papa o nyonso akotala ngo na ndenga mabe papa akutana na nzamba bakoko na biso nzamba mpuntulendo nzambe o ya solo akutana na kombo na Yesu Masia akutana na yo moko fumu Yesu Masia o solo akutana na papa kimbangu na kombo na Yesu pe na nguya molimo santu na pesi nyonso na maboko na papa za na nga molimo santu kambanga na video oyo na komba tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na nga nde nalobi na ebandeli ke na chaîne oyo ya Adeline TV to partage makambo eza spirituel toloba makambo oyo nzambe atalisi oyo nzambe alobi na obiso moko tomoni ke tosala analyse par rapport ya spiritualité makambo oyo eza boye yango wana to partage abanda makambo oyo ya passé Marcelo ebandi tour oyo en tout cas nalobi nanu eloko te raison nini oyo ngai nalobeli eloko te ezali ke nde nayebisi bino l'air makambo na ye wana ebandi tour oyo ndenge autaki kobala mwasi après une année ake kobala mwasi ekutaki ngai nazalaki na ba prière tozalaki na ba jeune et prière
na bandeko ya 21 jours en tout cas nazalaki vraiment te na makasi ya kotelema kosala video et puis kolandalanda makambo yango vraiment ezalaki kaka kolanda mokie mpo tolingaki kozala vraiment na distraction te tondolanda yango mwa mokie tolandi mokie kaka totiki mwa titre mokie kaka totangi totiki donc ezalaki vraiment ndenge wana après ndele toyei kobima na bajeune wana nde na bandi kotala tala bavideo wana bandi kotala na ndenge mpe eya kokoma toyei kozwa tanga matanga donc yango wana likambo ya mama Blanche oyo en tout cas ezosenga pema ke mutu nyonso fo alobela yango ezosenga ke mutu nyonso il faut alobela yango oyo nyonso aza na facilité ya koloba ndeti biso batoto wana bachaîne ya YouTube boye esengeli fo toloba quelque chose fo toloba po l'air mutu okangi munoko peut-être bato mosusu bakokanga munoko po peut-être baza corrompu yango bakokanga munoko peut-être bato mosusu bakokanga munoko po baza corrompu po so olobi ke ona mama Blanche na likambo oloba te po so olobi ke na makambo oyo ya mama Blanche na passé tuna si naza na likambo oloba te en tout cas vraiment tokokamwa yo komo koza na likambo oloba te esika mutu akufeli mutu akufi epuis makambo tomona ndenge akufeli ezokende ke eza clair te liwa oyo eza clair te ezolakisa mpenza ke babomi ye ozomona ezolakisa mpenza ke babomi fo mutu nyonso aganga esika azali ke justice mpona liwa ya Blanche oyo tozosenga justice esala makambo nango ozomona donc ngai naye kopartage ya liboso mpona kobanda nazokoexplike bino Pasteur Marcelo ndenge aza wana ayebi nga bien Pasteur Marcelo ayebi ngai vraiment très bien Pasteur Marcelo ayebi ngai mpona nini na oloba boye na 2021 je crois na début 2021 nasalaka video période wana na 2021 heure moko bato mingi te bayebaki ke Pasteur Marcelo aza ya Nzambe te bato mingi bayebaki ke bato mingi te bayebaki yango ke aza ya Nzambe te nasalaka video wana nasi nalakisaka mpe na video moko eutai koleka kuna video wana esalaka bozela video wana nasalaka video wana nasalaka je crois ezalaki na 2021 to 2020 na suka 2020 na suka ou bien 2021 yango nga nasalaka yango napesaka yango epai na puissance premier mais na chaîne oyo mpe bayaka kozwa yango batiaka video yango oyo awa yango so bomona yango awa video yango bozomona batie ngai na Pasteur Marcelo yango wana so botali video wana yango wana video oyo esalaki ntina moment oyo esali 600 et quelques mille vues 600 et quelques donc video déjà donc esali 100 200 300 600 et quelques mille vues oyo video oyo donc nalobelaki misala mabe ya Marcelo wana na 2020-2021 donc soit fin 2020 ou bien début 2021 nalobaki misala mabe ya Pasteur Marcelo bato bolandango boyebi nalobaka yango ndenge Nzambe atalisaki nga ke Pasteur Marcelo chaque dimanche soka sisi kote alia azonga na ndako na ye amelaka jus moko ya rouge jus wana eza makila ya batu Nzambe ayebisi nga bi mwasi na ye na bana bayebi kutu te bayebi kaka jus ya papa amelaka jus wana ya rouge yango papa amelaka me nzoka nde eza makila ya batu oyo amelaka chaque dimanche so asisi koteya napesaka message oyo na 2020-2021 soko otali yango esali 600 et quelques mille vues soko otali bacommentaire bato ebele bafinganga bato ebele bafinganga awa ok problème te totika na biso l'air mwasi na ye aye kokufa l'air mama Blanche aye kokufa bandeko na nga l'air mama Blanche akufi namonaki ke nga na bi Pasteur Marcelo ana misala mabe papo ya expérience ya o naza nango ya ba pasteur o nakanga ndoki pasteur moko nakanga ndoki aliaka mwasi na ye première vidéo na salaki
leri passé Marcelo akufeli mwasi lelo lobi na koti na YouTube na moni bato ebele na YouTube ando yokele mawa akumisaka mwasi na ye asalaka bwazonga boye mais na kati na nga nazali convaincu ke ye moko mutale mwasi na ye na kati na nga mama Deline na lobaki yango passé Marcelo mutale mwasi na ye na salaki video le na sali video na yebisi bato botika koyokela passé Marcelo mawa nzamba azotala nga et puis bato bolanda nga ba Deline TV botala kiango video ya liboso wana nzambe nano alobi na ngelo kote po na liwa ya mama Blanche video wana na salaka na lobi na bato botika koyokela passé Marcelo mawa boyokela ye mawa te po ye moko muto ale mwasi na ye nalobaki te ye moko nabaki fo ezala ye moko mutu ale mwasi ne po nzambe atalisanga ke passé Marcelo aza na bascience occulte amelaka makila ya bato chaque dimanche yango nalobaki na bato po esalaki nge eloko moko bato nyonso bandai koyokela ka mawa oke na réseaux sociaux mawa mosanga kufi na tiki toyebi pe te makambo nini akufeli kuna na tiki bato bazaki koyokele ma nde sala inga mabenga bi non bakoyokela mwa mobali o mawa te na santaki kati na nga ke passé Marcelo akoyeba liwa ya mwasi ne na expliquaki bino pourquoi basi bapase bazokabwana na basi na bango et puis lolenge nini mwasi apase akoyi kokufa soki accès na expliquaki na ko expliquer wana na ko expliquer yango susu soit des fois soit na video oka na suka na ko expliquer makambo vraiment ke po bato oyo boza na ba situation oyo o bobala ba pasteur ozo senti que oza na confiance ya pasteur wana te ya mobali na ote pozo mona lokola akota science okiti boyeba danger nino bo courir boyeba danger nino boza nango yango na ko expliquer susu soit na video o soit na video mususu na ko expliquer po na za na espace mingi te donc nasalaki video wana nalobaki bandeko botika oyokele mawa video wana nasalaki etalamaki nango mais etalamaki penza lokola oya liboso te bozela na lakisa na tia mwa moke toke na mambo na olobela video wana o nasalaki liboso oyo nalobaki ke bato batika koyokela passé Marcelo mawa po nga nazomona eza ye moko mutalekisi mwasi na ye napesaki exemple ya pasteur moko na mboka mona azaki kofanda ndenge pasteur wana aliaki mwasi na ye na explication oyo nzambe apesaki ngai mpona pasteur wana nabetelaki bino ndenge elekelaki na ndenge azaki kobala mwasi mibale ndenge alingaki kolia mwasi mibale nayebisaki bino na video wana après wana le nasalaki bongo nde nzambe koyebisa nga makambo oyo nzambe akoyebisa ngo na kosala ya video oyo yango video yango esalaki 71000 vues yango video oyo esalaki 71000 vues oyo nasalaki mpona passé Marcelo après nde na kosala oyo nzambe atalisaki nga ke oyo nga namonaki ke baokena bana passé Marcelo na bato mo baomema bana na cimetière na kina kangi bango na bibo omema bana na cimetière te nasalaki yango sikoyo tozokende na oyo na lobaki nanu po tozonga na makambo mosusu tolanda yango nanu toyoka yango parti ka moke na otia bino na asi miniti mokie kaka po tokena oyo tolobela nde nafukami na obondela na minuit nakomaki na temps ya adoration nzambe alobi na nga na litoi eza te ko na ndoto na litoi nzambe ayebisinga alobi na nga alobi Adeline Marcelo bozela pardon makila ya mwasi bozela na longola miko apona tia po yokana bien miko mpe kanga boye likambo nzambe na ok bozela na tia miko na ye eza na mutu na ye makila ya mwasi na ye eza na mutu ya Marcelo ngana bi bon makila na ye na mutu na ye na mutu na nga sikoyo na bandi korefleshi ka na ntango na makila arepete lisusu alobi makila ya mwasi na ye oyo akufi eza na mutu ya Marcelo mpe ekozala kotambola na Marcelo makila ya mwasi na ye eza na mutu ya Marcelo
pe ekozala kotambola na Marcelo partout akokende. Makila mwasi na ye ebanda kotambola na ye, eza na mutu na ye. Na réfléchir susu toloba na mokili ke makila ya mutu boye eza na mutu na ye, makila ya mutu na mutu ya mutu. Lene na réfléchir nzamba ekoloba na ngai bi epi bakosenga ye lisusu ba sacrifice mususu isika isukaki wana do maloba o na sali video yango yo nzamba lobi makila ya mwasi ya pasteur Marcelo Tunasi ezali na mutu ya Marcelo Tunasi ekobanda kotambola na ye partout akokende akotambola na makila ya mwasi na ye na mutu na ye. Le nasalaki ko réfléchir pona nini po munzambe so ayebiso likambo fo o réfléchir pe likambo yango na ndenge na yo po bo eza lokwa bosola na nzambe na litoi fo be mayele no pe sala pe mwa ndambu po o comprendre mambo azoloba siko na mayele na nga nazaki siko ko raisonner na mutu na ye toloba ata mso nga nazoloba likambo nzambe alobi na nga po makila na yo nzambe atango na mutu na nga te ozomwa nde tolobaka ata mso nzambe alobi na oke loba na mutu boye atika mabe atika boye eke yo lobi te ememi yo na kufa nzambe akotuna makila na ye epai na yo. Le na nga na réfléchi biloko wana nde nzambe abakisi alobi epi bakosenga ye lisusu basacrifice ebele. Nde mbala mona ekozwa conclusion na comprendre do makila na eza na mutu na ye doki ya yebi liwa ya mwasi na ye ayebi liwa ya mwasi na ye po so nzambe asukisaki kaka bongo ke bakosenga abakisa te ke bakosenga ye su basacrifice ebele na nga naloba peut-être nde mwasi na bande koke kosalisa sakisa banzoto nde ya bande kotika mwasi na ye ake esalisa nzoto ndenga bande koke esalisa sakisa banzoto nde ya bande kotika mwasi na ye ake kosalisa nzoto epi yangwana peut-être nzamba kotuna ye po apekisaki ye te ou bien ndenge nini ndenge na réfléchir bongo mais na moment o nde nzamba ekobakisa comprendre ke mayele nange ezozala mokie elingi kenda kote abi bakosenga yesu basacrifice ebele ozomona bandeko na nga pasteur Tunasi totika koyokelaki mawoto oyokele ayebi liwa mwasi na ye ayebi liwa mwasi na ye peut-être koyokela ye mawa peut-être que na situation oyo ekomeli ye na situation oyo ekomeli ye peut-être ayebaki te ke babanda kosenga ye bato ayebaki te ke bakosenga ye mwasi na ye ozomona peut-être mais kokumisa mwasi no ndira ayebaki nga mpenza nde kaka abande kokumisa mwasi ne epi azoloba mpenza ke na bavideo moto olandi wana ke soki kufela mwasi kufela mwana voiture perdre ndaku nini boye ma yesu te ezaki déjà seke abande kopréparer batu kobaki soki ma mwasi na nga kufi na ovivre ndenge nini mutu ke raisonner mpenza bino mbobo ke raisonner o raisonner ke nga soki mobali na nga kufi na ovivre ndenge nini epuis oloba yango boye na miso ya bato eza normal te seke oyebi kaka okufa nini yango ekolaki soki mwasi no moto akufa liboso na yo fale abakisa peke bongo so nga na kufi mwasi na nga kotikala ndenge nini mpona nini ka yo ke réfléchi ke mwasi na nga moto akufa liboso bandeko na nga tofungwama mayele epi ndenge eza wana omoni basacrifice mingi ebanda na église ok yango wana bandeko na ngai boyoki video oyo nasala yango un an passé yango un an passé yango botala période ka ya makambo wana yango nayebi te so bomona nzela un an passé nga nasala video oyo yango na ezomona lere ka makambo wana ebimaki nzambe ayebisaki ngai alobi na ngai ke makila ya mwasi ya Marcelo auti kokufa eza na moto
ya Marcelo pe ekotambola na ye partout akokende partout akozala makila ya mwasi na ye ekotambola na mutu na ye boyebi le nasalaki video oyo etalama 71 000 vues eza ebele 71 000 vues oyo etalama video oyo le nasalaka video oyo nayebi ke Pasteur Marcelo amonaka yango nazwaka bitumba nayebisa bino nasala video mo mosusu na ya koyebisa bino bitumba oyo nazwaki na Pasteur Marcelo ozomona atala bimwa mwasi ye wana kaka moto abimisa 3 ans passé wana ezalaki ba 3 ans et demi passé ke abimisa ke ngai namelaka makila dimanche alobaka na réseau sociaux ye lisusu ekoloba so makila blanche eza na mutu nanga bomoni eloko ezosala Pasteur Marcelo eloko ezosala makambo oyo ya mama blanche tokoma ti lolenge tokomi lelo eza po makila ya mama blanche ezotambola na Pasteur Marcelo yango ezosala bon siko bango na ndenge bazalaka bakanisaka te baza mayele makasi bakanisaka ke bakoki kosala soki baza na nyonso bakoki kosala baosala yango moni wana ngam na oloba nzamba lobi bongo te yango moni selon nga nde na comprendre Pasteur Marcelo makila ya mama blanche elalaka na ye elamukaka na ye etambolaka na ye ezotraumate ye sikoyo akozonga na monde na bango bakendaka po akende koexplike makambo azovivre ayebi oyo azovivre Pasteur Marcelo tunasi Pasteur Marcelo tunasi ayebi makambo avivraka ntango alalaka ayebi makambo azomona makambo amonaka sikoyo selon nga nde na comprendre na monde na bango telme ezolekela ye makambo oyo makila mutu ezotambola na makila egangaka makila ezotambola na yo nzambe alobaki ekotambola na ye partout akozala natieli bino na video wana oyo nasalaki 1 an passé mpo bato mosusu bwakoloba teke bino bolobaka makambo boye bolobaka makambo soki boyeboye lelo oyo siko na réseau sociaux toyoka yango ti bato ebeye baloba makila blanche eza makasi makila blanche boye wi nzambe aloba na nga abi makila ya mwasi na ye oyo akufi eza na mutu na ye mpe ezotambola na ye ekotambola na ye partout akoza na makila ne ebandaka kotambola na ye ndeko na nga mutu ozotambola na makila ya mutu akufi oza na kimia te Pasteur Marcelo ana kimia te yango ndeko na nga oyo ozosalela nzambe ata so omoni ke ministère yango ezomata te bandimi bazoya te église banda bokangamaka 15 personnes bozala bongo nzambe ayebi babatima oyo te nzambe ayebi baensemble le bino bosangani mibale misatu bosangani bwana foi moko bozobondela ensemble nzambe aza na bino ndeko na ngai kolinga teke lokwa yo ozosala mosala nzambe il faut omata okoma lokola bango balala bapongi te Marcelo azolala pongi te ana kimia te sikoyo selon nga nde na comprendre na monde na bango tellement ye ana kimia te makila ya blanche ezotambola na ye ezozala na ye yango omoni akende kosenga lisungi kuna lisungi oyo bango bamonaki fo basala fo bapesa ye mwasi mosusu pole baopesa ye mwasi mosusu eza seke na baseremoni oyo esalami oyo esali ke ma Pasteur Marcelo yango etindi ye abala mbangu amoni ke makila oyo ezotambola na nga blanche azotambola na nga partout loko azotambola na nga partout il faut na bala il faut bolukela nga solution bayebisi solution il faut obala et puis mwasi wana ndenge azobaki soki Pasteur Ezekiel soki Pasteur nani moto apesi te eza bapesi ye na monde na bango mwasi yana vraiment à 80% fois azala aza sirène so aza sirène te aza mpe moto balogika lokola bango ozomona do yango wana problème a Pasteur Marcelo nde yango wana
problème nende yangwana toza awa makila mama Blanche ezo tambola na passer Marcelo Butu pe moi bato ebele o bazosala ba video pona passer Marcelo tozolanda mama Congo tozolanda bato ebele bazosala wana nzambe abatela nzambe asunga bato wana vraiment te nzambe azomona bango eza molimo ya nzambe moto ezosala bongo bato balobaka yango ezosala bongo. Donc passer Marcelo ndenga lekeli mwasi na ye en tout cas akomi na suka na makambo otoza awa bato ebele balobi ke aza camarade ya président de la république boye justice esala eloko te problème te mais justice ya nzambe eza likolo ya Marcelo nayebisa bino vérité justice ya nzambe na bomoi eza likolo ya paster Marcelo tobenga paster mpo bamibengaka bongo bapaster justice ya nzambe eza likolo na ye makila mama Blanche ezotambola na ye nzambe alobaki yango bo makila ne kotambola ne kaka po epesaki ekimia mpe konsolaka ye jamais makila ne etambola ne po ekonsole ye te tobanga na biso te soki nayoki na lelo ke porter plainte bien si nzambe azwa lokumu totala soki baomema ndeni soki mpe baomema kaka ke camarade ya président basimba ye te mpo komona bacontradictoire na ye moko oyo azoloba bamakambo ye azoloba ezolakisa ke aza criminel ezolakisa ke ayebi liwa ya mwasi na azobomba ozomona ezolakisa ke ayebi liwa ya mwasi na ye yango wana bandeko tobanga na biso te justice ya nzambe eza likolo ya paster Marcelo justice divine eza likolo ya paster Marcelo ata justice ya Congo bakoki eloko moko te batali ki connaissance batali ndenge bazalaka tala makambo ebele alobi ba bêtise ozomona mais problème ya te do toyeba ke justice ya nzambe ezali penza likolo ya paster Marcelo baaudio mona ekuti kolanda awawa nzambe baaudio yango natiela bino kaka po toseka ok pardon na bosani bolimbisi lobi banda je crois 3 jours na raisonna ke nasala video po na makambo wa mama Blanche nalobata quelque chose nalobata en tout cas nga na oloba pe na répéter justice po na mama Blanche nga nazoloba ata justice ya mokili esali te nazosenga justice divine esala bato ebele basaki ba video babi mama Blanche ye moko pe akotaki ye moko pe boye nayokaki na ngai mais ngale nazoko examiner o nzamba alobaki na nga alobi na nga ke makila na eza na mutu na ye na mutu ya Marcelo pe bakosenga yesu ba sacrifice mususu ozomona esika na comprendre ke mama Blanche ake sacrifice ake mbeka Marcelo apesi sacrifice à partir ya message wana malgré ba message musu eyaki nango ebele ye moko pe amikotisaki akotisaki nga nayokaki na nga kaka eza problème te so ile ba message eyaka mutu ayaka na message nde nzambe ayebisaka ye nayebi te so nzambe yango nayebi te wana ko nzambe kaka toyokaka nzambe aza nzambe oyo akoloba na faso boye akoloba na boye akoloba na boye mais oyo ngai na comprendaki ke paster Marcelo ye mutu asacrifie pa mama Blanche mpo nzambe alobaki na ngai natieli bino deja video yango wana mpo boloba te ke mama Deli makambo yo olobaki bongo te naluki video yango nzambe merci na monyango nde yango natieli bino et puis paster Marcelo atala video wana menasanga atindelanga mutu mobimba azofile nga na molimo bonde na beta mutu wana tia ekotanga komba bi paster Marcelo mutu atindi ngai ozomona do yango wana en tout cas nga vraiment mama Deline eza na prière na nga nzamba mpontulendo nzamba bakoko na biso nzambo a solo justice na olikola paster Marcelo justice na olikolo na ye po na likambo ya liwa ya mama Blanche mwana bato akokende boye te atika bana na ye na ba age wana bana ne bazaki no na posa na ye nayebisa bino
mukomsuka na osambe na mona nde na kenda kobima na nzela mobo na moni passé Marcelo na batu mobo ba oke na bana ya mama Blanche na cimetière na kenda na bimé na bango na kangi bango bokme mabano na cimetière te na batu musu bo comprendre on teza makambo moli moto le kawana mais na saila quand j'ai quoi vidéo pe na lobaka osomona de bana na baza na danger na isengaka na vidéo na bito bondela kapo na bana wana po baza na danger pembe na papa na bango mabonde na yo mabonde na nga ekosunga bana na bakoka bango te po nzamba lobaki na nga na itili bino vidéo wana ti ke bakosenga isusu ba sacrifice mususu bakosenga lisusu yakanisi nde aspesi mama Blanche bongo akomi na succès mais bakosenga isusu ba sacrifice mususu baosenga ye toza bandeko na ngai donc nzambe amona moko na moko bato ebele bobaki mama Deni ozoloba te mpona mama Blanche tala eyependa comprendre toyei kocomprendre pa makambo olobaki ya solo ke passé Marcelo mutu asacrifie ye ozomona do yango wana donc na bandi déjà kosala mpe bavideo mpona makambo yango mpona za makambo mosusu ya kopesa mpe baconseil paraport ya makambo nzambe azotalisa mpona basi ya bapaster wana oyo bakomi banani oyo bakoma na bascience occulte ozomona do mpona kopesa bato mwa baconseil oyo oyebi kobala paster fo ozala muta mabondeli oza muta mabondeli mama Blanche so bazwaki ye po porte pe peut-être ezaki akofungwama quelque part porte moko ezaki akofungwama na video moko na baaudio moko na olanda awa esekisinga baaudio yango mais naye comprendre ke eza nango ba audio moko ya nini eza vrai te quoi eza fake ndenga na comprendre ba audio yango bozela na tela binongo eza nango ba audio moko fake eza nino te bozela na tela binongo donc eza nango ba audio moko fake yoka yango. Je veux que personne n'enregistre ni en vidéo ni en audio. Je vous demande, s'il vous plaît, dites à vos femmes d'arrêter le BBL, car c'est ça qui a tué ma femme. Je vous dis des choses que même sa famille ne sait pas. Et tous les audios que vous avez écoutés d'elle sont vrais. J'avoue que je n'ai pas été un bon mari. On ne s'entendait pas bien car j'étais comme hypocrite. Je lui promettais des choses sans les accomplir. Vous êtes mes enfants, je dois vous avouer ça. Maman Blanche est morte à cause de moi. C'est vraiment moi la cause. Mais je me suis promis de tout arranger. Je vous dis des choses que je pourrais pas. Vous dis des choses que je pourrais pas. Je te maudis toi cette femme que je vais pas citer le nom. Tu as tué ma femme, maman Blanche. Je ne vais pas citer ton nom, mais tout le monde va comprendre de qui je parle. Façon moi Marcelo, je te hais. Idiote que tu es. Tu fais la publicité de BBL sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi séduit ma femme. Ma femme a suivi tes vidéos et aujourd'hui elle est morte à cause de toi. Et ton BBL soit maudite. J'ai beaucoup gardé silence. Mais aujourd'hui je vous le dis. En tout cas je prie que tu sois malheureuse dans ta vie. Toi et ton homme, sans forme et immature. Tu vois, aujourd'hui tu commences à chercher qu'on te refasse le BBL. Ton corps est devenu comme de la viande de bœuf, on coupe devant pour mettre derrière. Si seulement tu pars de nouveau pour l'opération, tu vas mourir comme ma femme, maman Blanche. C'est juste ton corps qui va retourner au pays. Et sachez-le bien, tout celui qui va te suivre avec ses bêtises, vous serez tous maudits. Les Congolaises, vous êtes dangereuses à tel point que j'ai eu peur de vous épouser. Même si vous parlez contre Maman Esther, je m'en fous, car de toutes les façons, je ne sais pas aussi si elle est la véritable femme de... Je te maudis, toi, cette femme, que je vais pas citer le... En tout cas, vraiment, Nathalie n'a pas commenté. Ah, les n'a eu qu'on habite, Marcelo, vraiment,
akokoma boye liboma boye avant boye ndenge nini non tokende na suka te yesa bileki avant akomi liboma boye ndenge nini donc nde na comprendre yango eza nango babengaka yango intelligence artificielle oyo bato basali kaka bazwi eza na application kotia ozwi voix ya mutu ndenge na oloba boye ozwi voix nango kopie yango ale yango eenregistre voix na nga elobeli na nga ale yo olobi maloba na yo yango elati siko maloba na esali bongo donc nayebi te nandimi te ke eza passé Marcelo mutu alobi makambo boye nandimi na nga te namoni ona mwa bato deya bapibli yango mais nandimi te en tout cas bakongolais toloba mpe makambo eza vérité o mutu alobi eza na bamakambo mosusu omona mutu alobi bakatika aparti ndambo mais esika ebandeli eyebani te donc oyoyo en tout cas eza Marcelo te mutu alobi makambo oyo eza nango ye te eza nango kaka bato basali kaka esekisi ngai en tout cas so alobai makambo na ngai nasala commentaire mosusu mpo so aye koyebisa biso lelo oyo ke o mama Blanche akufaki na opération ya BBL tokondima yango te ndeti ngai na koboya yango vraimen po tala nde nanu awa yoki ba audio ya mama Blanche bimi abandeki kobimisa maloba na bango makambo na bango ndako pa ya mama na ye ase confie na mama nde azoloba makambo wana yango ye pa ye koloba lo mama Blanche nga na bandeki oyo na nga o bino nyonso bozolela singam nazalaki atalaku na ye boye soka yebanaki eza mpo na ngai tala azalaki mpe na bafoti na ye me na ndolobaka sikoyo moto akufi ngolo ya kobanda koswana na ye mutu akufi tondima so bafoti ya mama Blanche te biso oyo tondima bafoti na ye te mposa akufi yo bandaki koya koloba bolamu biso toyebaka bolamu wana baaudio na ye oyo etikali wana ya mabe na yo nde tomoni mabe na yo passé Marcelo en tout cas makila mama Blanche eza na mutu na yo epuis makambo ekosala yo toyebi te oke kobala mbangu ake kobala mbangu kwa yanke makila mama Blanche wana baosala mwa baceremonie moko boye po afanda na kimia mais soka biyoki kimia mwa kelke butu oyo yango aye na chair o butu ya mikolo impoli penda passé Marcelo mikolo butu moko kitoko boye po nini nde baola na Esther bosana mama Blanche makila na ezaka wana biso tozotiango su na prière makasi makila mama Blanche ekozaka na mutuna po nzambe salobaki yango nga nazo confirmer yango nzambe alobaki makila ya mama Blanche eza mutuna o pe nzamba mpuntulendo akolongola yango na mutuna o te lobuke ko confesser kuna na kamba kende na kamba masero ke confesser papa pasi mokimba onkiangani seule place ko ikobika soko za mutakobika so za mutakobika nanga muna ndi to za mutakobika te Marcelo so za mutakobika kende na kamba kende papa pasi mokimba onkiangani okende ko confesser kuna na tiki bino bandeko nzambe azana moko na moko nzambe azana bino tokoya kolobelaka ba video yango soki e continuer so ba nouvelle yali oyo na monaki lobi na vision na nga lobi tanka na zola mukaboy na moni na vision passé Marcelo na chaise roulante na moni afandi na chaise roulante bango na lamuka na pogno tala boy passé Marcelo na chaise roulante monika nde ya mutafani na chaise roulante boy na chaise roulante na moni passé Marcelo na vision donc na ebité en tout cas wana penza po so to bondela pone fo nzambe mutalo bake bobondela pona e donc wana peanga na talinga bi OK na moni na chaise roulante na ebi na ngate so makamni ne koyela ye koma kokoma na chaise roulante do na molimo makambo ebanda na molimo pe ye na kimosuni makambo ebele bandada na molimo do na molimo déjà comme na chaise roulante soit abeli maladi moko ebuki makolo soit na ebite AVC soit accident soit eloko ni na ebite oyo ye na monile na molimo afandi na chaise roulante ozomona batu pe na bata famille pe ya Marcelo bazo fonga mape misu bayibi ke ndenga leki mwasi na oya oleka pe biso Marcelo za problème sérieux ke kotubela na kamba kuna yefo ke akendeka na kamba kuna poso ke akena kamba te simba te akende wapi po abika akende wapi po makila Blanche akende ko confesser wapi